to vota ba na liberté te ma fa to na biso te aye atira la pe ko mona bilongi na biso yindo te biso pe ne to yeba te po biso to vota kana masina c'est ba on ba sela biso wenja masina wenje zate parce que salité leki. Mbote bonjour, nabino nyoso bosepela pe bo na chaîne nabino bolingaka mingi CK TV et merci pour nous koyeba boza ebele pour nous kolanda émission nabino tukini obolingaka mingi. Na la présentatrice nabino Irène Laing. Lelo tozana kin bana kisasa bana poto bisikana so bozami tozana kisasa tozola sabino ne comme bo mesano émission tukini mon sabino ba fenya so oyo et les kaka na kata kisasa pe boza pe na page na makamon so le kanamboka na biso. Alors, les lots micro baladère na biso ya seka et tamboli partout vraiment to tambole ma bisika ebele to suis ndamu pona ko laksa bino vie ya bakinois actuellement vie o ezo le kana kata kin. Alors, pourquoi pas bino bebo mona pe ndenge ni bande ko na bino partout bisika bozami condition nini oyo bande ko ba petit peuple bazo nyoka mapona ko luka moi ne fiske ya kolia. Alors, sans plus tarder micro na biso et zawana to interview à 2 ou 3 personnes. Comment ça se passe bakino bazo vivre ndenge nini comment na miso ebongi malam. Alors sans plus tarder bolande émission na bino. Maman Bonjour maman nanga. Oui na monyo ozoteka pena netika oza à l'aise oza bien na habité be condition boteka na prince boy. Est-ce que bawenza kati zate to ndenge nini omikausi na moi boye na boulevard ba kaminezo leka ba ozo courir ba risque nyoso vraiment boye pona nini mama ndo moni biso boye uwe obiso to ndima na wenza Pascal tala biata na makolo to votaka bango na wenzo po ba sunga ka biso ba kosa biso ba sala biso wenza ngo to mona ate na Pascal na boulevard to mona ka mituka mukoza pe chauffeur mo ka yebo amatel biso na mutu famille qui perde to yaka kotika bango bandima to voter bango to zwa to ya to ke to voter bango musala mo basela biso to mona raté to ko sala wenje mona na te to ko bongisa bino to mona raté to mona ka biso na biata na biso na wenji kaka na salité masine leki salité ba wo biso to voter ka bango salité leki na masina pa mana ngai. Marché de la liberté mon konja sala marché de la liberté marché mo munene penata boza combien pourquoi est-ce que bokenda te marché de la liberté maman to na biso to aba na liberté te to votaka ba na masina école luka na bitula wenza bitula to votaka ba na liberté te ma fa to na biso te aye atira la pe ko mona bilongi na biso yindo te biso pe ne to yeba te po biso to votaka na masina c'est ba on ba sela biso wenza masina wenje zate parce que salité leki. Mbote maman mbote chérie en tout cas c'est ngoko mona yo olanda discours mo konzi na biso nalandaki yango oui mboka alobaki kisalume banda bomilenge depo banda musalango kasi yango eloko nde tooluka ti lokola ye banda kota misala ezalaka te lelo nde misala ebanditi yango toza misala yango esa nini ebanda tala misala yango ekobanda kana baposo toza mama toye wenze tala makole bebi toza souhaite Pascal eza place moko oyo tala nanu oyo toza na route nini uti nini o babenga ngo nini mama yo moko lobana babenga ngo nini lumbumba bosiko lumbumba bato bazo uta poto baleka wapi mesiko tala nzela tala ebo vraiment bango pe abamona ka wenzo pe bako boma wenze te faut être propre bakoma oui mbote mama to monyo awa ozoteka mbisa mai mena prince pipa ba kamine zo leka risque nyoso oyo salité toyokaki papa ndenge alobaki misala ezobanda misala ebanda sele biso bawenze tokota te esika tooteka bato nyonso bakoma ovivre na wenze so awa tooteka na prince eza risque camion ekosila frein ye etuti biso misala ebanda na Pascal awa asala biso wenze ata na nsima kuna tozonga po eza risque makasi
tala nanu salite sika moto oteka bacamion libula seti moto esalaki etumoli ekomoyela biso ntina makolo parce que marché de la liberté oyo basalela biso nyonso ya monene pourquoi bokendaka kuna te marché ya liberté eza ya marché ya liberté parce que toza mpena mpo tosala so wenjela biso ya parce que mpo tofanda kimia toteka marché ya liberté eza ya liberté abongisela biso tozonga nsima bongo soso mawenji mo tofanda biso na kimia aka mingi te basoda soki piaka ekoteli bango babandi guerre kolanda biso na poso bwe malamu te bato nyonso okoma oviva koteka misala ezobanda ebanda janvier alobi mutu nyonso atelema luka biso daa tobanda koluka so atie biso kimia mpo tofanda liberté on etali biso te mbote mama Mbote mama. Merci maman tomoni boteka biloko ya kitoko mpenza biloko ya protéine alors mais ozoteka ngo na prince na bisika oyo bacamion ezoleka bamoto baaccident ndenge na ndenge nayebi te bacondition bino bosalela mpenza boye eza bawenze ezangi to ndenge nini Mama toteka mpona sentiment te ke ta awa leta benganaka biso me tokangama kaka so toteka awa toteka mpona sentiment te mpasi nde eleki totomona mpe bisika tokendeka te ata balobi te bazalaka so babengani biso boke liberté wana so okeye okuta population mpo ozalaki na esika kotia lo place kuta ezalaka te notana bato baondima teka ntina potopoto mpona sentiment te mpasi nde eleki yango omoni biso tozotekaka ntina bapotopoto ata babengana na biso tokima na biloko na motu toyokaka te bamonake toza teti te mpo toomona ndenge ovivre te mpasi eleki donc soki ofandi boye te tobana bakolia te toza na esika oteke oyo bakoone neti population banda suka ti suka kuna ata liberté yango bakotia biso wapi donc wenza malonga mpe ezalaka nango te oyo tokokende yango mo todindamaka awa. Oui merci maman vraiment mais mokonzi olandaki discours ya mokonzi alobaki kisalume banda message wana epa na yo esalaki yo ndeni neti ye alobi kisalume banda ezalaka ya maloba te mpo bango bakonzi bakolobana bango me bakokokisa te biso nde tofandi awa tozoviva ata nde toteka bokoteka eza te banda toyaki ya minoko yango na kasomo ya mbebo yango ekauki na ata tia pambo na meli te me tozoya mpo toteka neti abikisaloki ba donc seke ebanda ya monoko te ebanda ya makambo nyonso tovivre mpenza ke aza mokonzi aza na susi ya peuple donc ntango ye aza na susi ke alobi misala ke ebanda donc ebanda na bafantili te bapapa bazwa misala mpo so bapapa baosala basoda baozwa salaire bafonctionnaire baozwa bamese bazozwa donc biso tokoteka neti bango so salaire ezozwama te nani oya kosombi ya biso donc ntango alobi bongo ezalaka te ya sentiment mpo kaka toyokaka ye président alobai te akokisa mpe maloba na ye ekokisama mpo biso mpe tozala na esengo toza osepela te mpo tozosufrir mpo lelo so mboka oyo bakompani ezali batata bazosala salaire basoda ezobima ya bamese ezobima ya bato nyonso baza na babiro baosala biso tosufrir te mpo biso toza na mibali te mibali na biso kaka ndenge nafandi boye soki nateki bana bazwi ya kolia bazwi ya kofuta minerval nazwi ya kofuta ndako donc ntango bango bazozwa salaire baya kokotela biso mpe tozozwa moyen ya kovivre neti alobaki akokisa yango mpo biso mpe tosepela. mbote papa mbote mama micro ya Seka TV eye liboso na yo mpo toyeba tomoni awa ozoteka mwa ezipeli nzoto ya basi mpe ya mibali ya bana vraiment eza esengo mingi moya bato batambola bolumbu eza te mais olandaki discours ya mokonzi nalandaki discours ya mokonzi eloko nini oyo retenaki ya malamu mpe esepesaki oyo ke mboka eke liboso bon eloko ya liboso naloba parce que alobi kisalume banda ntango alobi kisalume banda vraiment nazalaki na plaisir makasi il fait que kisalume banda ezala maloba te kisalume banda avec action totala ata mosamboko na ndenge elongwamani mpenza tosepelaka wi kisalume banda so tomoni kisalume banda so ebandi vraiment tout le monde tokoplaudir mpo na ye tokopesa elongo na makasi parce que on a beaucoup souffert pendant longtemps mais lokola alobi kisalume banda vraiment osous-entend ke kisalo yango ebanda mpo tosepela. merci papa alors na bacondition booteka na prince boye bawenza ya kati eza te naye mpe mobali okozopanga te lokola bamama basi bon bacondition tozoteka boya difficile c'est parce que wenzi vraiment anete na pascal eza nango te oyo esalaka kaka ke mpo bato toteka tofe nourrir bana mais coup d'espace eza te ata liberté na so okei liberté eza trop entassé donc bato baza ebele moye mpe population mosu ekota kuna eza te yango monike tovandi boye oteki okei mais vraiment place mosusu bakotia biso eza te.
Oui, Bolandi wana bon, Bolandi wana za bana mboka. Et moi quelques 2-3 personnes tous qui pour na bango pe ba loba mais vraiment to zayi vraiment na posa tête to ba tu ebele pour na koloba parce que eza eloko oyo eza ya sikate to pese eloko oyo ya koloba vraiment pour na bango te mais eza ba fait oyo déjà toujours vivre ngo et mingi to s'intéresser qui mingi to moni saka pour na image mboka ke façon nini pepe zo nyokama alors to sepela ki to vraiment battre belete mais quand même Bolandi nini bazoloba alors but ne mission biso ndeza ki tina to monta ba continue biso comment est-ce que la population zo nyokama na kati ya population bozo mona ba licencié baza na kati na bando sabino oh va se retrouver à musala ezate et akoma na commerçant amoni ke na sana ngata commerce bana ngaba lia bana ndenge bato ba kongola lo baka esumbeli ya bana à la place que dans la toki va porter bien na zuité et ça na ba tpe ndenge baza boye ba na bazo tank sa ba na université kaka ndenge ba tera na prince ça donc ça epes rapena soda pas si ko benga na bango bien que ça risque je vous dis tale bela ba camion les oleka tale bela ba moto moindre rare population ça un problème mais mutandimi na courir risque wana mais a ebiso ka nzambe mutabadelaka vraiment bakonza mboka na biso bosunga petit peuple oyo moi ba wenze salami bazongi na kati moko débrouiller c'est pas mal mais na ba condition oté et puis bazo teka bisika très sale mais biloko wana tozo liango tozo lia biloko wana et puis quand on a dans la petite pas sur la maboko té au moins muso azui kwa ngaso maboko na kwa ngato pa sur le bete ali abika nzambe mo bateli vraiment ça fait mal et puis pour la beauté ya mboka na ya capitale vraiment eza vraiment qui to makasité bosunga vraiment bana ekolo baleli na bino bakondi bosalisa bango ke bazwama baweza bien ya koteka na kati ekozala malamu mingi koteka eza mabe te nayebi ke avec mokonzi na biso ndenge kaka alobaki kisano me banda bamisala ekoya ebele mutu na mutu na titre na ye selo esalepa ndenge nini atangelaki bakelesi na ye tokozwa bamisala makambo mini ekosalema mais dans l'entretemps vraiment kosunga mpo boye eza vraiment mabe makasi surtout na bafeti boye nayesa bino ke ezalaka terrible bamesa mosusu ebimaka lisusu ya koleka donc ekomi mpena komona mpena ke prince awa ye awa donc andimi na ye risque wana vraiment eza mpasi mingi soki tolobi te bato kolobela bango bazali te alors ndenge yango tosusi émission na biso ya lelo totambolaki mpo tomonisa bino ndenge nini tokendaki na liberté tokotima tete tozongi masina tomonisa bino donc omonaki eza toujours habitude eza na kati ya capitale partout na tout 24 communes eza bongo kokende prince esika moko tokomona mais c'est zinc donc prince ekomona milio bato nyonso batekaka donc koteka kuna na kati ekoma lokola baomona ete donc fa teka pene na après bamona pene wi amonani oh eza image ya mboka nde ezotekama ke notre pays est sale or Congo na biso eza mboka moko kitoko elengi kaka ndenge bakabitango bamesana koloba tokomi na suka ya émission na biso merci mingi ekende epai ya la patrona na mama Katika Pesa merci l'opportunité na bana et merci pe lisusu na papa wa biso Katika Pesa papa de sommet Kapesa les grands sapeurs et merci les sous mingi na yé papa yé une opportunité na bino papa ne bozo permettre que tout le monde na bilili vraiment merci et merci pe na réalisateur na ngai Elvis Belepe yé ne bozo permettre bozo biso na banda na bino vraiment abonnez-vous massivement ndeka na lobaka abonnez-vous et bozo appel na biso ya ko aimer ba vidéo na biso ya ko liker pourquoi pas bana poto bana kini po yo mo bino mo boyebi ke et ça là vraiment bien bozo abonner massivement na Katika Pesa chaîne moko eza très éducatif vraiment beaucoup de cité et merci nanga mingi lisusu na Olivier Muchipai petit frère propre Sabrina Muchipai Rit Muchipai et Jackson Muchipai vraiment merci bana ba petit frère propre et merci à mon papa papa Jim Komoda moi na ye vraiment merci na ba conseil papa merci vraiment na ba conseil ceux qui n'a pas eu conseil non c'est que Nazali Banda il faut na la non pour le notre vie et merci à vous mon papa Jimmy Komoda en direct des États-Unis pour na lelo to komi na suka émission na biso botika na malamu bozala bien président na lobaki Kisalume Banda au remarquer que discours d'aki moulai mais congolais no sakami kana Kisalume Banda c'est-à-dire mo wana esali esengo mingi na peuple na ye alors to zela pe yango ekokisa maloko ndenge eza soué ya mokonzi et peuple ne bazana esengo en tout cas je vous quitte pour na lelo to clôturer to monani une émission prochaine ciao.